soki bolinga ki kofia la bino oteka na château rouge boko subaka na ba couloir na mona bino ba kaleso na bino solo. Cindy émotionné par rapport à 8 ans de prison, n'est pas oloba, c'est inconsolable. Inconsolable était maniqué. Et il y a un silence de mort. Non, t'es maniqué. Maniqué, non, t'es maniqué. Banana balinga mbali na biso ba mama bolongo na makambo wana nono ba diama azaka mo sia babiat okoma mo sia kofindeni akanga omkoni poyo zaka pe na BCBG siko liko nango ko séduit ba séducteur ba sirène boko ka quadraté au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate ya ba procès oyo ndenge kofi olomide ba dur na ye ke azayi ye moko te o banozo ba danseuse je bien piana pe il est parmi ceux qui appellent cet exemple que nos filles azaka fille moi c'est musicien tel asali mabe ceux qui le ba condamné kofi aki okufa na prison et après boye ko kunda e poni bolingi via na kufa ko asala bino nini. So la plupart le bateau belé ça te galati pour ta PD hein. Mais attends que tu prends qui mbangu te mère. Mutu pe va la circoncision. Oh la tali puta. J'espère que caméraman soit pas na banda munene depuis na seti likolo. Eza na ngote ke o kisitoni bo kamo muta munene bebe na mam ke oui. Poso saka na fan de lieu. Ko imaginer sikoyo. Banaki bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film.
ba combattant o bo combattre patriote moi na Congo manike ba ko mo yoka muto ocho balukela Kofi soki ezalaki Kofi azafie na biso moto koloba makambo na ye mais bato bakosala makambo esanga nakoki ofunda Kofi paka ngai o voyage kaka 2 tours 3 tours 4 tours ayebi so tozonga olingo kima so bakangi yo ozonga mboko basekestre miyibi boluka dédommagement bosaki ndumba na poto bozwi te yiba de bafia lokolo kilo bafia malchance naisa bango ntango finga manike fo mitana na miroir moi ça kitoko boye grâce mbizi otali naisa bino nazaka kitoko tala mwasi yokani tala mwasi taille française ozwanga bien manike munene na balate moi ça ba lèvre sensuelle ya boye amen. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Ma fidèle internaute, ya filmu na filmu, heureux de vous voir. Naza vraiment na esengo parce que ma fidèle internaute, nous sommes bien Rabino, ma famille Nabiso. Un grand merci Nabino. Merci aussi à Dominique Moulumba Kankoua Zarawana derrière la caméra impeccable et pourquoi pas dans la régie finale. Ya Whisky Ushia. Un grand merci Nabino. Naza Namanike de John Massassi calculé. Oyo lelo alobi ke arotika la simate en exclusivité na ba petit Tokos. Pourquoi Maniké de John a créé lelo un dombi na kati internet ya ko créer ba petit Tokos. Tokoye ba le pourquoi je pense na ba tout bazota la biso na profiter na pe ça ba remerciement nanga na Julia Kwete motema ya Cédric Abobu ya bango bazara na Japon. Donc kalamingi te petit temps le parallèlo na Rosalawana na mboka Malili na Japon et pourquoi pas aussi un grand merci na Nancy Tiamou na Grenoble. Un grand merci aussi. Na Karine Nzololo, motema ya Liberté Closet, venanga Liberté Closet, babi la valeur assurée. Balobi couple idéal, oh vraiment, na Kamara toujours, na bango, Liberté Closet, na Karine Nzololo. Je peux bâtir qui koko ba warion, batu tout bazo na biso. Na zana manike de John, na simananga na ba petite Tokos. Et loko na moni ba petite Tokos, niveau ya beauté na mbanga.
na maloba na sûr que bino bato bolanda biso Maniké de John toujours là ye babenga quand même maman qui pas vite yango nazaka na esengo ya koyamba ye lelo po atosola par rapport à l'actualité mais Maniké alobi lelo azane motema malamu na bato nyonso bakoyamba ye bisika bozali et surtout na Europe na États-Unis na Afrique même awa na Kinshasa naza vraiment na plaisir ya ko présenter bino lisusu te Maniké de John. Bonjour Maniké. Bonjour. Bonne santé qui pas vite. Kando zo monde. Na mona ba petite atokos na sima d'abord au banaka mam goroti luvoezo mami. Ouais. Ba habito remercier Nzambe. Pongolu ezo bandela chaque jour. Je salue mon pasteur Papa Alphonse de l'église Sion à Kimbondo. Dans so lingo koma kitoko lokwa Maniké yaka na Sion. Balobi plus c'est 55 et Kweyawa. La reine Morena Bita Morena, hein, la reine de Brésil. Donc Balobi, moi na ya liboso goreti mami. Kibazola Lopez, Balobi Lopez, chez Jonga 70 tabana 3 kwanga yoko liate. Okolia mâchoire ko soir. Na tchaka motema nanga na longue jambe na ba petit ya tokos. Général Majigan Maj, couronne à bandane na katikati. Bon, moko joli mayala, madame. Ba maman ya Château Rouge, ya nangan Marie Bonga kiti sa motem. Faito zanan jora na plateau, mais mou le beti na kin. Webi kaba komi na onde koma mame. Donc voilà quoi. Bocha na se. Wana ser na bino, mutu na bino. Hein? Balobi Alain Gigan alors papi Kelly toujours. Voilà. Maniké, pourquoi ma petite atokos? Olalika olamuki boyo ye la rabatu. Marambo ye la rabatu ça dit jamais vu. Elipso ma petite atokos pourquoi d'abord? Parce que tout le monde a lelo yo photo lo baki comme indépendant, au dépendant la sous na mututé na musique ya Congo. Wana to yebi yango Maniké comment défendre ba valeur et surtout il y a drapeau na biso o ba niati trop et pas ba combattant o ba niati trop et pas ba tout nyonso o ba sakana na Congo. Lelo point ni ba petite atokos. Ba petite atokos pour respect zala. OK. Tant ozotala Maniké, ozotala Malo, ozotala Cynthia, ozotala C4 bakisela ye na likolo lidobi plein d'amour ngamo nazobenga et C4 glamour. Glamour. Donc le chef de l'équipe Tozawana tant osomona ba petit yo sozo créer ba problème so to sambate yo lo osalika émission biso tozwi kitunga tokoti wenze yo ndoko yeba. Jonathan Kadima mwana ba mama. Yo ndoko yeba. Ba petit bazawana. Dimanche to ana piscine na Aska. Bozala la bezo bo sukola na ngai te nga na opeso kindoki nga na koko. Mutaka na ngai esali trop. Yako sukola na bana. Oh. Total soko kokoka. Oyo lataka bikini. Boko mona bikini. Bozo kosa bat na ye na bana. Na ye na bana. Ba petite ya tokos. Ba petite ya tokos. Banzo iswa bango. Siko lisola wenze bando kota wenze nengeni. Parce que lobi ke bando kota wenze, ba koti wenze, ba zu biloko et puis ba na biloko siko bandi kotanda ba épices, na biloko tout ba sombaki. Quoi idéologie? Idéologie yango wana. Soki yo salika likambo bato koteli yo wenze. Toke ko luka yo. Totie na kati ya kitunga. Toke ko luka soko za pilipili, soko za tomate, soko za ndembi, soko za aubergine, soko za ail. Soko za tomate toko nyoko lo soko za pilipili biso to ba ndungu zintende. Yo kani baziwa. Ma petite ya tokos. À le présenter ma petite banasima. Ouais, merci. Je tiens à vous signaler, il fallait aux années qui s'injora, mais vu à pluie, mais être aux années qui s'injora pour un nouvel concept, Nabino, le débat peu plus réconciliation. Il y a Maniké de John, Naki Sinjora, Tata moi c'est à Banato aux années. Déjà Maniké nous a demandé à vous présenter, je sais pas, c'est pas à moi, hein, c'est à Maniké de présenter parce que Yom Tozana Bango Awa, ma petite Atokos, on va faire bouger le monde. N'a pas ça si calculé. Toi, la chef de l'équipe.
C4 bakisela ye lidobi debout. En tout cas balobi bapesi bavalorisaka nayebi bavandi ebele bayebi ke wana vanda na manique de John international koko internet moto azanga génération internet bazwi wapi yango nalobaka mama na ngai yebisanga pour bien parler il faut tourner langue 6 fois ebele baye sur internet bapaloli langue 2-3 fois mais bakomi na 6e fois te mais pourquoi pas yo lokoza na bato lokola biso to bata mayele ebi kova na zobo za zoba ko kova na moto aza mayele obakisa mesu mayele plus que donc 55 balobi la reine Morena makambo ezali bapeti bango oyo. Ok, continuez. Donc eza va koza pemeli ya manique de John pona ngai na mona lokwa ponga na mona ba chef coutumier et na banga elorote vu que Nathalie bato ebele ba yeba ba ko fula na sima manique eza pona yeba so banda internet kala oyebi combien au manique de John a sala doit des réponses ba fulama oyebi bakoma vaste bayeba na esute yango babunga nzela bapasuka biata bakoti pe bazwi kitunga o comprendre babiso to bato moko boye tellement bango baya baloba internet ezaka na famille te biso ko to na ba responsable bakipa biso bana mo ba oloba bayebi oni ba olobelela to banga to panga to manka mkolo respecter mais soki ka ko sakani na manique de John nga tika la bolumbu bomona na sima manique mais oui Yumoto ngotanga koma manique ko konsango likemba likemba te tanga koma mutu valoriser na façon ya zaleli moi so garda taille depuis année combien ba ye sur internet ba meli ba vimbi matama na mabumba kuti ba kondi vérité na yebi misa yendoki o lelo ba biso to ndimi to sala bana ba koko ya ndoki wana poto tambola bia ba mama biso ba kosa biso batama na ki chef coutumier ba biso ba chef coutumier ba ndoki chef coutumier international ya internet c'est manique de John donc moni ko zala na ye elingo lo ba ketango yo zo lo bekeka ya papa mfika la tali puta so de la plupart le bato beleza te kala tali puta PD mais wala tali puta za PD tu pona kimbangu te mère mutu pe wasala ke circoncision oh la tali puta wala mafuta bila continue présentation na biso dobi tokende wapi tokende sigo wapi tokende pas Lidi Malo Lidi Malo faut pusana te bongozo faut pusana batala yo bana poto ba mama Château Rouge na yebike ya Anne-Marie Bonga bana bango yo mama na nga Regina Ndaya madame kamingi te bokosutuka mbote mama mbote papa mbote na ba nyonso ba Holanda ngai mbote na ba fan kombo na yo nano pesa kombo na nga kado utangi kombo na nga to bi Lidi Malu ba comprendre ke zanga Lidi Malu yo mo pe follow bati bon kombo na nga Lidi Malu naza bongo moko ya bana ya manique de John bano manique de John yango wana bano manique de John abimisi afuli atie biso liboso parce que alobi il faut paiement azo retraite asali pe trop te asali moi trop a paiement ko chakara biso to sa makambo to pesa makambo siko rôle na wezani na ba petite atokos na jouer rôle nyonso so yena rôle kitungaka kitunga wana eza lokwa slogan na biso wana pe eza slogan na biso donc kitunga eko orate te parce que totia ba tomate bata manique de John tomate nde mawa akotoboka o poivron pa polaka pamba donc pilipili to ba ndunguzi tende tokotia bango nyonso wana donc soko meki to eto bimiso to tio na table batali soko za bien za malamu te to boaki yo bien to récupérer yo donc na jouer rôle tout na jouer na rôle tout biso to ye musala mais soko ye na kofinga to s'en charger na yo to quand to la so ke minora oyo batonga ngo te banana na kitunga ka mitali obite oyo meka na bani na mutu te oya Saratola babana na Saratola azan impoli mal élevé akanisaka ki ayebi pe koloba non azan impoli azan mal élevé mal appris soit akanisaka neti ayebi koloba oyo ayeba oloba te koloba ezalaka te olobi tono vide parce que tu vois tono vide soko betango ça fait trop de bruit pom parce que ça dérange les oreilles so bana balali moyen mona lala ezate ça dérange vraiment biso skoto lobaka na intellectualisme
On parle ce qui est réel, on dit ce qui est vrai. C'est ça. C'est quoi vous présentez Sonani? On va présenter Cynthia. Yambiji. Aya Kilimanjaro. Voilà, donc babi bana tokos baye ba petite tokos baye liko nango bakisi nzoyi quoi. Donc biso ne toyena makambo na biso babi mu pepa sika donc bana bango yoyo bo fula biso bo fungola mitema bo fungola ba port toyena biso na kempol teste toye pembe na mami ngana benge mami donc pembe na mami nde makambo na yebi ke bo pesi biso ba moi mais to prouver bino vraiment le contraire nga kombo na nga Cynthia Mbombo autrement dit le Kilimanjaro de la presse moi pour bien munene donc c'est du naturel hein. J'espère que cameraman songa pa na banda munene depuis na seti likolo eza nango teke o kisi toni bo kamo muta munene pepe na mamke oui poso saka na fan de lieu ko imaginer sikoyo oi bazui zéro ya kitunga akende ok tofingi yo makasi tobeti yo vedi toreborse akende Botauma fuela. Botauma fuela. Botauma fuela. Oye na kotonga. Totongi. Oye na kofinga. Oye na kobola. Botauma fuela. Manique de John, la sur Karine Zololo. Toujours. Voilà. Merci beaucoup, Liberté Closet, Karine Nzololo, Julia Kwete, na Japan, Manique de John, Toko Banda, Tofon Lambala Moko, Batualité Nabiso, Kofi Olomide, le Quadra Koraman, Otomoni, Arinagi Samba par rapport à viol, agression, ou à celle qui va danser. Tout le monde vraiment n'est pas danser parce que pour aussi on a un Kofi qui médiatisé. Landa qui landa qui on a réseaux sociaux. Et tant que Kofi Olomide, ou Azali légende de la musique congolaise, tant que monde qui va danser, le va finir Kofi Olomide. Aux autres c'est reproché nani. C'est que ça sont Azali hein. Au kanga mutanda kumoko obeta kae abimate. O ba doit se que OK poto oye. OK musala okime ba se que po ba Olanda ozonga mboka. Wana lokuta bana na balinga mibali na biso ba mama bolongo na makambo wana bana wana nono ba diama azaka mo se babiat bana wana balingi mibali na nono ba diama azaka mo sa babia kona beta etante mo sa somono okoma mo sa kofindeni akanga omkoni po yo zaka pe na BCBG siko liko nango arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Ba mama Château Rouge. Na yebi ke bokendaki na bino te bino bozana pona ko animer la galerie après botikal bosamisa na bino. Bolanda ba dire nyonso wana te. Ba combattant o bo combattre patriotes. Moi na Congo
Eh, Congolais à combattre Congolais, Azo Babakanga Congolais. Soki ezalaki Kofi azafie na biso biso moto koloba makambo na ye me bato bakosala makambo esanga nakoki ofunda Kofi bakanga ye na bakanga esalinga mabe moto na yambo okenda poto na nzela miziki nani vieux nani Sokoko soki Sokoko babenge na Sokoko soki fils na ebite Laurent Sokoko musicien ya kala osila bato nyonso baoyina bamusicien wana baokosa babakombata bamusicien bamusicien basomi ndako te eloko te bakoma oyina bana bato mpo basoma bandako na bango baovoyage ya bolingi nini ngai na oya obeta nga na obeta okende bapetite naoya toobeta na Paris biso toobeta toa na producteur aomema biso toobeta likambo nini yango bino bokenda nzela musike bolingi baninga bakende te bozobeta baconcert bosala vide botika baninga babeta Kofi ayebi osala ota yebika musiki nemalike babike Kofi adeverge même badanseuse asala mambo ebelebele et surtout eloko bafundeli parce que bazotala kondes Kofi akozwa mpe 8 ans emanike na vierge naye kobina asiki ndako na biso naye kobina vierge ebokosekrese kosekese on oyebiso eza moto bakangeli na kati ya ndako oyo okenda moto voyage okitini na nzela oinvite so epa na bino bolieme epa na bino ofundaka te ovoyage kaka 2 tours 3 tours 4 tours ayebiso tozonga olingi okima so bakangi yo ozonga mboko basekese yo miyibi boluka dédommagement bosalaki ndumba na poto bozwi te yibade bafia lokolo kilo bafia malchance bino bano oyo bobandaki kotambola mutaka na répétition koséduire baséducteur basirène bokoka kwatra te au nom de Jésus au nom de Jésus plus 55 ekwe awa balobi la reine Morena yo la reine mama Nicole Kabelo napesi yo bambote ebele babi ya bango barepasaka ya biso manike bien Kabelo Zwa Kabelo manike la reine Morera ya reine Morena ya moi c'est belle très belle na esa bango tango finga manike fo mitana na miroir moi c'est kitoko bo grâce mbizi otali na esa bino na za kitoko tala moi c'est yo kani tala moi c'est taille française ozwanga bien manike mnene na bate moi c'est ba lèvre sensuelle ya boye amen ozwi wapi ya baziedu obiso na meli bombe moi si Kabelo ta soko meli nini na meli bombe moi te bazie zadu Mami, tu continues makambo ya Kofi Olomide parce que tu parles. En tout cas, c'est pas bien. C'est pas bien. Et ça injustice, moi il faut combattre. Tu t'as pas combattre na yo. Agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo Agence Transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na Agence Transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnose na prix mukie pe tinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oya PH Lumbela Miti Service. Mosale sale makito kwa moyen temps. Po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyokani So Kofi memaki encore arena. Neti ngana kena encore arena Kofi. Yayi ka secret. Oh, obana kolobana makambo bakisi njora na ndeko bakali yo pozaki na liste ya Kofi. Ezaki secret. Si pour notre une question. Cindy émotionné par rapport à 8 ans de prison, mais baoloba, c'est inconsolable. Inconsolable était maniqué. Et il y a quel silence de mort. Non, tellement maniqué. Vas-y, ouais. Maniqué, maniqué. Non, tellement maniqué.
Cindy. Bon, ngana lobela, siko ngana lobela na tchele commentaire ye moi singa leke na gas. Ay consolable ngande na consoler. Viens na ngati, ngata na bandana na ya laka. Ngo manike, ba Congolais olelo ba osala ke Koffi Olomide ba condamné ye. Babi ke Koffi pe asama comme un français hein. Aza congolais parce que tout la yango to occupé combo ya JB na papa chéri par rapport ya ba procès oyo ndenge Koffi Olomide ba dur na ye ke aza ye mo côté o banozo ba danseuse JB na pe il est parmi parce que ça bien autant muto aza coupable ba kosi ngana ndima na makama ngana ndima ona yo kite ona moni bazali na kata prophète ba libanda mais ba tala direct ba lo ba tangi comment intel ceux qui appellent cet exemple que nos filles à Sarah fille moi c'est musicien tel à Salmabe et c'est exemple ceux qui le va condamner Koffi a qui okufa na prison et après boye ko kundae pour ni bolingi via na kufa ko asala binoni jalousie pour alorola na bakara bien ana nzele na ya bien ba na ya bien bokomi ko finga na mwana na ye donc na habité congolais lobi pe bolanda prince Kabo était au nom de Jésus il faut arrêter loko amen balobi quand les choses s'empirent c'est le temps là que l'Éternel nous dit de prendre les autres en charge ça quand les choses s'empirent c'est déclenche nzamba zo funga bino bo keba na ba o bazoya botala batoyo ba kolanda tiba na bino tala muto omeka na prince nzambe na okota zamba mutakala yo bagi yo confirmer que le mo prince muto ma tata mo sine na poto prince muto ma njora na poto na lo baki ye muto me mai ah oui ye muto me mai tu penses quoi pour Koffi Olomide na moni ba pesi ba jipa njora ba piote oh héritier watana ba pesi ba mi a pesi njora te na ebité moi apesi ba musicien ou ba banane premier album te na tuni apesi njora banane premier album apesa prince ba kena na Angola manikozo réclamer que prince peut faire so album tout ka kena na Angola mais ça la son orchestre kena albato pe ba longa orchestre ba misu ba pie ba ngo ayo ya goga pesa pe mwanat abeta Atlantique côte goga mwana abeta Atlantique côte accompagner yo et ça la paie bien tombola pe moi pesa payer pourquoi vous êtes en train de distraire les gens hein? Pourquoi vous faites ça? Faisons la musique. La musique est en train de couler, faisons la musique. Manike siko un mot pour Koffi Olomide Nasira Rolanda yo na bilili étant que lelo batu tout ba rejeter Koffi. Yo posaki moi c'est artiste musicien, mobali na yo ba biandonga wa de perdre tes enfants. Lelo Koffi na katia pasi manike étant que chrétien Koffi nyoso ba sia cham ba modogo ba somo ba maman na ba tamino ba somo na ba billet bo uta ba famille pauvre lelo comment beta tolo bo uta ba grâce à vie wana bo soutenir yet moi je soutiens Koffi à 100%. Amen. Je le soutiens à 100%. Nzamba osala grâce à moi na nzambe aoya kishasa beta concert à Lemba boyo ka soni be bozwe le côté ata un romiette bozwa nani nana ba diama yo musu na bi bangote nana ba diama bozwa te bino nzamba juste bozwa te bokena osimba ba kisi pono yo sedui ba vie bozwa te surtout ba maman Château Rouge misusu o banek ko condamner Koffi Olomide na moni balobi ke Koffi azana besoin Koffi la bango to bimana bango parce que to moni pe ba maman so bateka na Château Rouge bango vim to basala ki pe campagne ya makasi ya déstabilisation contre Koffi Olomide ba maman Château Rouge sinon rien à voir défilé nyoso il y a ba combattant et ba na Château parce que Château Rouge déjà point de base maman Château so boye na mbonda na bile botie ba obina na ba sisi ba kioteka o bibina to fingi Château Rouge de kwa ngaba botika mboka ane bimisaka mbongo Paris à Londres tenga ko ke Londres na olinga Londres te na ko ke Londres mais na olinga Londres te na olinga ka Paris pas na mande makambo mboka Elvis Presley pas na mboka Alain Delon Panama mboka Niarchos Panama mboka vie bakole en tout cas ndesa nanga linga na Paris Blandine Kandolo balobi Ange Koi madame balobi la reine Binta Morena Kibazola Julia Lopez mama
yebisa bango chirurgie esalaka te ya naturel nde makambo Manike eza na voice moi ezocircule par rapport à Koffi Olomide bandeko mosusu ya Brazzaville na olingama to oyo kango mwa na bino soki bolingaki Koffi alala bino Koffi abala bino bokotula oyo boza bacélibataire na poto botika na château rouge bokosubaka na bacouloir na mona bino bakaleso na bino solo salete mwasi abanda okima mbango abanda okima mbila na château rouge tongo chipoko azosokola te asuba kaka lataka même caleçon même pas papier lingette likoli na se na ye basale mama baza na mibali na bandako te bafuta bana mike balala bango boluka Koffi alala bino botika Koffi tranquille boke kotonda na tribunal rien à faire bato ebele bazoseka bino bavideo tout botie na internet bato bazoseka bino baninga na binga bazoseka bazoloba mais vous les Congolais vous êtes comment vraiment bozolobaka makambo ka kili o Brazzavillois na si bato bayoki Manike ndeko na biso aza Brazzavillois o asali voice oyo ntango oyoki bandeko congolais contre Koffi Olomide surtout bamama château rouge botika bango bayebi makambo wana te bayaka koteka ntango baye nini nge salama marche nge salama bango baye na bango banime kaka bazongi na bango bake koteka ils ont rien à voir avec ça nani ayebi elonga mama château rouge oyo amonaki wana bakoza moko mibale me nyonso te Anne Marie Bongo akendaki te bamama mosusu bakendaki na bayebi makambo wana te bamama château rouge wana basere wana batindela biso bala basoka bakisokipa na biso bayebi ke biso toza bapeti ya quadre bazala contre Koffi pourquoi bacombattant baza koinfluence basi na bango oyo bateka na château rouge nde bazokende me ba Anne Marie Bonga banani barégine nda bakendaki te pourquoi boza koaccuser tous les mamans régine nda ya pas atekaka na château bah oui. Merci beaucoup Manike, je pense que Dromo qui est Nasuka, tout le monde a une minute sur internet saturé. N'habitez juste un mot pour notre sous qui ça parce que ma petite atoko c'est ça qui en exclusivité parce que le log mais qui réconciliation dans Nanjora, mais nationale batumbu les betaki. Manike, n'habitez l'or nyoko ko lo na condamné nyonso. Il y a journée à l'autre c'est non parce que l'actualité est belé, tout le monde peut ba guerre na internet awa, bande on a biso pe belé ba opotana. Ayo yena ba petite atoko. Est-ce que ba kokoka? Manike des gens parce que yo finga marano mikolo nyonso. Est-ce que petit atokos va supporter? Moi, je ne peux pas avoir des incapables près de moi. Ceux qui n'ont pas parce qu'ils sont des compétents. Basoda. Ah oui. Baba soda. Non les lara lido binde. Soko ye okozwa kitunga tuna ye wana. Bakisela ye lido. Lido bi la personne qui aime trop l'amour. On a bêtise té. Ah bêtise na bolingo. Nani ngo lo bakete depuis botama tina lelo to ke na kende ko kufa oyo. Ke bolingo te. Ata ba betela o shida. Vu que tant okuta ne bosola maka bolingo. Donc ya bolingo na tsa on prendre en place na vie nanga. Donc ta respecta bolingo lo kwa nga na monite. Donc so bebe nga C4 dobi anza attaché toujours na mami. Donc moi comme na ye. Mais maman basé belé, il faut benga qui pas vite. Ba tout so ba yo ke les gens. O benga na ba kombo tout. Au moins si tant o benga mutu na ba kombo tout na be pok wana tout. C'est que star ndé wana. Mutu à chaque fois zo chanzaka ba kombo. Leader ba yeba ke bongo. Donc on a la C4 lidobi pembeni ya Manique de John mais pas nanga. Manique de John est mage général et autrement dit qu'il prend vite à couronne à bandade na katikati de génération en génération. Et yo kani bandeko moi si aboyo si wa moi si abazie. Manique tout ngani 1 million de vies 3 semaines pyromane. Au moins on te sali plaisir. Et c'est le plaisir nani 1 million kabo kamina 1 million pour il faut ça 10 millions de vies. Oh dans 3 semaines c'est ça 10 millions. Ah leader amunene. Oh biso to ça ngama ni kena sali promotion na sali 1 million la journée moko yo sali 1 million de vie na 3 semaines. Wa fo o kokate. Zela na ko sali la presse promotion o komona. Yokani. Bokomona nzembo linge si la presse ba biazo 600 ba mama e mwana yembi mbalo na de Stefan bino te na makambo banzembo na za na bezo ya litoi. Yokani. Manique de John. Petit ya. Ya tokas. Ba petit ya. Ya tokas. Likona ngo bakisa. Banzoi. Manique na moni réconciliation na njora. Eza pona nini? Ba tcheli binoka mbongo ne ba mesana ko tchela bino mbongo. Toza réconciliation moko ya bien boana besoin pour soutenir prince Babia qui epé liboso. O moni ngana njora po boy bat ba bien.
njore ya ndeni nga mo pe na mwasi mabe po eza ndeni yo mo mwasi mabe po eza njore eza mobali amemi nga na poto na komofinga ye na pesi 100 mètres njore nga na njore ya bongo amema nga na internet na komi kofinga ye mais alo vie yaka lisu eza te siko tozala na yo quand par rapport à exclusivité bato bane kozela réconciliation na ona journée ya lobi soki eza bien bomona réconciliation champagne eza biloko olia ezala oyo tosali baprincipe mpe bakoya bajonathan kadima tosukoli maboko mbalo eza ya suka mbalo ya suka mpo makaso ekozala bokoko ezali ozongi no na kirogaroga bazoningana kabwe eta mutu munene eta mutu munene babisimbi Manike, merci. Goretu Louvois Mami, Karine Nzololo, Julia Kwete. Baolanda Biso Manike, je pense que Doromina Souka, Papetita Tokos a déjà présenté. Yebisa Biso. Papetita Tokos Baozana Kanin. Il y a artiste et musicien. Toi, il y a la vérité pour tout kata. Toi, il y a la vérité Manike de John. Pour la lisola qui tourne à haut et au seki. soutenir ka fali te biso toye musala répétition banani biso tokokende répétition ya goga tokei tosoutenir ye o fali tokei o fere o kofi o nani tokei biso toye musala mais mingi boyebaka parti wana ezangaka te boyebaka déjà déclaré mutuka prince babia mutuka prince ko osakendaki hérité wata baosenga mutukagogan pesa mwana mutuka abetaki atlantico beta ye aza ancien musicien opesa baancien mpe goga betela baancien mpasi babi azwa mutuka to azwa te goga tindela mwana de John merci tokomi na suka bamo de la fin na yo mpe badédicace d'abord to topesa nano batoko tobapesa bambote tobanda awa na madame mwa 2 mbote bato balandi yo bon napesi mbote na baye nyonso balandi nga bakolanda nga na Manique de John bakolanda nga na chaîne na yo bakolanda nga na fimbu na bakolanda biso wana bakolanda biso partout dans le monde ora tokosenga bosoutenir biso vraiment tozana toye musala toye na biso guerre te toye musala parce que totangela yango toutaka na bandako te toyeboye batiminga na liboko papa fandela caméra mpenza nga na bana classe na biso na bana classe ya maternelle na bana classe ya biso na primaire na bana classe ya biso na humanité tina ifasiki parce que nga na 6 ans ifasiki na 2010 nga vraiment pesa bambote mpona moni ya mbija voilà bon napesi mbote non na Manique de John oyo afongoli motema alingi koyamba biso abimisi biso vraiment des gros bisous à toi mami et à de longues jambes de la presse vraiment napesi ka 2 personnes mbote mais mingi tozali ntango bokozwa mibala poto bokokima Manique te tolobaka mibali ya poto na yo différence ya nini ka neige kaka Jonathan Kadima le coordonnateur le plus jeune un grand homme dans un petit corps et voilà donc ozwa mobali ya poto te parce que bino bo abasi kitoko bo ese pena ndo moninga na fandi pena bena na elonga kotula boza mibala poto te na dobana yo lobana no nde to fandi atona bilonga kotula mibali ba oya pona moi c'est poso mobali a été sena na za mari de na botutu Manique na botutu te so nga na zo botutu api te talanga vraiment bien nde na pena bona kozana te na zwika ka bénédiction na sitama boko mama e monde za wana mayo to ba ebima na robinet to sokola ka to melaka donc c'est normal avant na ya pona lata befona sokola so na sokola ete no fana pembeni o ka solo yango ba to ebisa bango bo sokola ka bien po ya mbija za wana ya mbiji yo vuma na mono nde vuma ndire yo na bia Anne Marie Bonga Rachina Ndaya Calamité Château Rouge wana ezala ezozika na lobi ya mbiji est-ce que yo koluka libala te pembe na Manique
parce que niveau pe manika ofula o makasi na moni soka yo simbi kaka abi yo kofandela bato kofandela nani na ofandela mutu nyonso oyo ofandela saratola surtout ye kutu nde na ofandela makrase na ofandela yo na kofandela yo zala respect omoso ye mobulu na ofa komona fasi ezosekaseka te echangeaka na minute donc naye nango luka libala te naye nanga koluka soki nini te naye mosala na nanga mwasi te ebongolora shuma wete ofandele mpe te mutu nyonso to akomanke ka mami malika seke totanga nkombo ya mutu nabi mutu nyonso à l'exception de personne mutu tu wakomanke mami na biso nga na ovandela ye parce que nga naye mosala pembeni ya mami donc babi de john oyo afingama trop parce que boyebi ki afingama trop bofula masutu yo ya mbiji na oyokelo mawa mawa nyo yokelanga nga nde naza boye so mutu afinga mpa munene eloni bafinga nga tanaki ya defo tie kutu makrase mpo nde naza boye nalataka nyonso babi boya le dimanche bikini nde bikini kotai oyo edindi siko na kati ya mai naomwaka nde mai epanzana babi mwa popi ya munene autrement dit le Kilimanjaro de la presse na ye mosala napesi mbote na bato nyonso oyo baolinganga donc bolinganga mbote na bato nyonso babone nyonso ya fimbu na fimbu babone nyonso ya Tokos officiel TV mbote na babi de bawario nyonso biso tolikam na mutu te motema pembe likam na mutu te de longue jambe napesi yo mbote babi le cordon na bongisa no chapeau mobala mwindu babi Jonathan yo nde makambo babi mwana bamama napesi yo mbote napesi yo mope mbote le titan napesi dans base nanga mobimba mbote na otanga nanga kombote bino mo boyebi babi moski ndongala na kati ya Cape Town jamais na bosana yo bambote na yango wana napesi vraiment mbote na bato nyonso boyamba biso maboko polele bana biso yo donc toye bofongola mitema to abe impolite mais soro meki kitunga bayambi jina tunelo mo so ba proposer au libala et pas jika mo ndima to tuna kipavita il faut na tuna merde ndima na lukana nga libala te mais na mwasi libala ekoya na tefi libala ekoya na église libala ekoya na nzela place libala yaka toyeba te soko za sérieux oye osololi na mama après koti na famille to so comme façon oteka bino na oteka biso te est-ce que nga pa mukolo ba koteka nga nga pa mukolo bo na tipe pa biso na kana tefi ba teka nga ya na sens te opesa bata poto yeba na bata poto te opesa mwambote ata on abwaka mabanga te bato mesusu na bwaka bango bapesa nga imbongo ndambwe batikala na bambongo na ngai do mabanga penda lelo désolé nanga na obwaka nanga Karine Nzololo na obwaka Karine Nzololo merci beaucoup Yambiji ton succès à Lidobi nga na obwaka Karine Nzololo Julia Kouete motema ya Cédric Bobuya Karine Nzololo la rané motema Liberté Closet na pesi pe merci na Kadete Kasala grand frère chéri bato tout ba Holanda biso Lidobi bambote ka yo solo bi pe moi mingi pesa ka bambote na bato ba otala yo bambote partout ya babonné à Fimbo na Fimbo avec mon vieux Ken Piana bambote no vraiment belé ainsi que Fanny Catalia News Télévision entre là c'est C4 donc il y a aussi différence à battre dans était donc babi beaucoup parle peut tuer donc botala o azakati nanga te botala o yo stambu sanga donc avec Manique de John ba petite Tokos bolobi bakisa liko nango ba banzoi donc biso tona pona piquer muto azo représenter déjà bangae yali kamba kitunga koluka teke to tia yo za la tomate finana pone tinga na génération na na famille o ezakete ba holandela ngate mais je Manique de John mama qui panvita babi soko komi na niveau ya ba Kongo kuna fotamba makongo la banga teke ba ofingo PD mais ezaka synonyme ba tunyo mais ba fingo ba kutona ngo ba ko so ba fingo ba kutona ngo te ngalo ba ngo liste so mbuta mase balata Robert mazaka PDT o comprendre ba yape bongo me basuka o C4 lobi na likolo na bango tout deux ezali kama niveau mais kitungati o likolo ya mora de la presse mais kitungati o likolo ya non masende nyoso ko za pembe na Manique de John azalo kwa yende mama qui panvita o mo soki na nkamba il faut tamba makolo lo respecter ye ato pasuka babiata photo mona ngo kuna mais vu que tozana Manique de John international ta mama na linga yo intérêt te na le lokote mais ce que yoka façon ça solo bin internet au moins ninga ba bouleversaka yo photo tando combattante yo bundila ba merci beaucoup Lidobi je pense bato landa biso namoni yo za nani na batokos yo za coordonnateur Manique boyelie ba petite Tokos na tuna bango ba ko soutenir nani ba lingo lobate yo te moza coordinateur ba petite Tokos tokomi na suka mais pesa ka bambote ka
Ouais, bah moi mingi na bat balandi biso mais na kolobaka bibliquement parce que nga migolo na na Bible. Même mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc ça veut dire na ina souka pour na ko clôturer. Ça veut dire ngande na yego sa prière à souka pour to kata. Vous comprenez? Et puis félicitations à Manique de John et puis Ken Piana mutunyo sabota ka mwana po ele bakoko. Omoni bakoko. Est-ce que tu es content? Ken Piana Magizembe, est-ce que tu es content? Yako gwa Rafat. Omoni bakoko. Eyokani. Angel Moussoili Magizembe. Omoni bakoko. Papi Kelly bakoko bango. Donc ça veut dire mutabota ka bana po ele bakoko. Donc bakoko bango yo bango pe ba obota ba okela génération Ken Piana et tikali libela. Et puis ce qui est bien zanini bango ba na rectification internet. Ça veut dire on n'est pas venu ici pour insulter les gens. Ozo comprend les français. Donc tout le monde appelle moi français. Bien la bisoka yango. On n'est pas venu ici pour insulter les gens. On est venu pour recadrer les choses. Donc ça veut dire bato ba finga gabatika na mafinga. Mais nous on est venu pour donc to rectifier ma rombo oh mais c'est YouTube à ça la visionner internet. Pour mais c'est YouTube. Ce retourner au sala internet pour ani. Absolument na sala pour finga na mitu minene pour toko tsambon rien. Alors babo ya pour rectifier à faire ngana kotsa bino bebo kotsa ezala gagner neto sa mikolo na Rwanda. Vous comprenez donc c'est ça la bongo. Donc, merci beaucoup à Toutou Balandi Bisso, Yagoroti Louvoiso, Mami, la première de la classe, Oazolanda Bisso depuis l'Allemagne, Maman Naiglon, Ya Willy Moucheni Code Yamboka, Nekana Lubara, bon, changer de drapeau Mboka, mais va changer code Jamata Régime, quoi, hérité pour les grands qui simbi, agence ya fret et maritime, ça veut dire carton, Batsarawana na Château Rouge, et avec toute sécurité, et puis, au Sokoli Nayo, Teli Morolatani. Tout droit na bandal wana na bloc boucle création et ça on a maman Blandine Basele tokende wana to lata et puis Lydie Champagne la maman décide bourgeois gentil Songo ex non commet espace la gentillesse on a vu nanga et puis Chris papa chéri de Grenoble honorable John Moyo les pères des orphelins les pères des orphelins les maris des veuves on a PC Bambote et puis Batuto Balandi Biso Pegiti Tan numéro Zalara plus de 143 90 69 092 17 plus de 143 90 69 092 17. Merci aussi Namanique de John, la reine de l'internet, Madjegan, Mage, Maman Kimpavita, Général Warrior, Maman 1 million, Aboma déborde. Merci beaucoup, on est à la fin de notre émission. Donc on a eu un plaisir, Yako, Yambama Nike de John, Naba Petite Tokos. Un grand merci à l'équipe technique. Ah, bah dédicace Manique de John. Mami Ocho Benda. Maman Ocho Benda vraiment beauté les sous makasi. La reine Morena. Brésil et Kweyawa. Oh, qui c'est sous Kabelo Ngoboueni? Balobi to lâché. Lâché quoi? To lâché. Babi to lâché. Shakira. To lâché bord yaya. Balobi ndenge Melina Swamba sali produit mabi maman. So la ti calcio américain. Il faut pas mon appel que non. Et loko eza. Wana eza yo moko zo maso to na maman. Ekokibo tu na chérie. Melina Swamba. Justinovic Bongisa Poso Atangando. Maintenant so masali produit pa Yomase plan. Plan ba plus de bien. Ah, et bon bambasi. Bambasi de basala bango ya cancer. Oh, peni kaka pa. Ozo masse peni ya mulnene mulai. Yo moko zo masse ndenge moko ngesuke. Po mabala mingi zo kufa likolo ya. Bana maman on séparé. Ba maman ba elimino solution. Melina Swamba. Nicole Cabello, Ida Ediba la mère du Nord et 19 maman na bala mindele maman na Eglon Goreti Louvoiso mami chez Djonga Tolia Totolia Tetokolia donc on est tozawana Alain Gigan à Londres. Lopez et maman Kiti Sakango pe moi na saison matamingi sans chirurgie esthétique. Julia Kibazola moi suis à l'équipe poupée Barbie na Kitoko. Et Anangan Marie Bonga, ma maman Château Rouge pardon Bochanase, tous Ananjora Lobito solo là, boza calme. Merci abonnez-vous sur film na film et puis abonnez-vous massivement sur Manique de John. Tokos officiel, on va bébé à Tokos Tokos. Ba bébé à Tokos ba qui c'est là bon ba nzo ilikolo na suka au lobby. Bo motema mabete, botika ko attaquer perle botika. Merci beaucoup. Merci, on est de la fin. Anelka Super Player
na Allemagne babi na Allemagne bara na play moko Anelka super play. Un grand merci aussi à Julia Kwete Motema Cédric Bobuya na Japon, Angèle Moussaïli Magizembe, Badou tout Bolandi biso, merci na Dominique Moulumba Kankou en P4, pourquoi pas na Whisky Wishia, coordination Ken Piana Makizembe. Merci na Badou tout Bozolanda biso. Merci na masanga na biso ya kitoko mikolo tozo consommer Windhoek. Babi Kalaming te bozo sponsor avec Maniké de John, bandeko Windhoek balobi ke Maniké de John azok ne Thaïlande, Dubaï et puis à Rosa Kinshasa Boromo na Maniké na Pano. Je vous dis un grand merci, restez branchés vraiment na Fimbu. Déjà lobby ou bien après lobby Boromo na réconciliation Maniké en exclusivité na Kisinjo Ratata Mosia Bana. Bye, je vous dis la petite Atokos. Eyokani to bando fingo kaboy to bando diongolo kaboy ba petit ato bazua pitane balembo limbua. Papson Mapungi, au Monique Piana. Ailleurs, yo ya. Bateau là qui a donc malambré qui me vient. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.